Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Bisapi oyo. Est-ce que tout le monde n'est pas s'abonner? Toi, on s'abonner. Pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas tout cambaye. Voilà, donc l'orchestre, oui, kala. Depuis la nuit, on papa na Wilongo. La petite Wilongo. Tabandango. Papa Vikilongo. Vikilongo. Il peut faut na été. Alonga ok jazz. Alonga dikuta mais le lombo ko pa mikili, lomba boya. Moi c'est musique ça politique. Mais papa Dimitri, papa ça va c'est que maman il ne colo ok jazz. Papa Dimitri boy il aurait ko pa poto, n'a pas na poto te, a même pas grand calé petit kotaraka. Tanga même baké kuna lembongo tout avec bon garçon nde ba mise tout ba yokani ba longo le grand calé oh ba ba tiki na poto donc quand elle a tika la poto ba zongi na donc quand elle soki estima parce qu'on pas petit na ya confiance petit pendant ça ndule parce que a répéter la langue petit ça na ndule masara na wendo na onatra machiniste petit na onani obino bengara biso na mino to bengara papa jalo bombengo avec Voice Africa. Tant que grand amour c'est baillé. Avec la qualité grand calé ah oui à qui me un instrument qui s'engage par côté là-bas. Oh. Les gars qui écoutent instrument à la niveau qui s'engage à côté à comme on côté que ça Voice Africa. Donc grand calé à côté de Voice Africa. Parce que on pas que pour mettre un instrument là. Matiki il faut le moment vedette. Oh. Tant le temps à boire les mboga là que nyama roboko nyama zamba. Ako ko mpe nyama mukilika ko ba roboko là nde soni wana grand calé zonga kishasa. D'aller à ce recrutement sika attends ce recrutement sika akuti tout ça la réalité qui cherche ba matadi ba comment dire ntiku nde to sengi main d'œuvre na pays frontalier na biso ba pays voisin na biso nde to senga ki main d'œuvre alors papa moi Cameroun ne mo avec na moi ne mo beta ça tout monde on est manu du bango ya manu du bango ba na kota la beta na fiza bongo akoti ka tatena sala musala ya profita kota fiza comme maman Manu dans la première musicien noir avec un poteau avant. Nous on a chance que poteau na 1948. 48. Au sommet noir moi ça a eu mon appel. Ma kenara na compte maman ndinga na ba quartier wana donc bon c'est seulement ça ma bongo. Siko qu'est-ce qui s'est passé pour comment on appelle le tumba neta uta ok jazz. C'est le tumba banda na Congo na Congo qu'est-ce qu'il y a Gérard Madiata. Hein? Congo Jazz j'espère. Congo Jazz. Orchestre à Jérémy Madiata. Jérémy Madiata tika nzemba kana boite ene nzemba danger bo. Yana mena nega ta sumuki. Maintenant te pete nzemba ba. Ouais. Yati yo nzemba. Nzemba tika ba ya kano kino ki moninga emela mobutu. Les Aïrs c'est mon pays. Les Aïrs c'était comme ça. Le roi mtangwaka to so mobutu aye ba continuer ba ye. Andaka ça ba ona Frank Lassane, on va laisser tomber. Laisser tomber. Il y a un Sheké Lola. Le plus beau gars, le plus beau, il y a OK Jazz, après John Paul. Sheké Lola. Beau gars. Il y a un Lutumba, pas Jérémy Madiata. Ok. Bah, où t'as un mec qui wakana, va le mec qui wakana, qui non, pas Lutumba, à Outana, n'est pas général. Madiata. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. On ne change pas. Jusqu'à Outara Congo, Africa Jazz Soukissa. Il y a docteur Nico. Si maï continental, là, il y a que jazz, les avis, les parcours. Il y a un parcours de robot, ça n'a pas. Zaiko, Zaiko, il y a un orchestre, il y a un orchestre, il y a un orchestre, il y a net bango. Si tu vas pour mettre orchestre, il y a un orchestre, musicien, il y a un musicien, tout va être beau. Il y a un cartel, il y a un flash musique. Oh, mais oui.
kasi cartel ate eki flash c'est moi comment flash c'est moi attaque c'est comment Suzuki chanter à flash nani Willy Bula chanter à flash le Bukabuya guitariste à flash Blanchard Blanchard de nanga Blanchard mietezolo basiste ya flash bango tout bango misa flash bango modogo misia flash c'est quoi parce que bango tout président bango boko ya bien ya te boyi na mission na ya te président bango na Sam Chintu c'est bango c'est que par l'homme de santé histoire mais c'est l'histoire ya moment ni venanga ya mon frère a norbenge président OK alors qu'est-ce que na benga président parce que azwa orchestre na ye azwina ye OK faut que na bela pour na betama na solo mais quand oublier ya Blanchard nan on va beta raté akenda ta Gabon te oui oublier ya Blanchard nan pas na biso papa chéri mais 4 comme monde a sombi 2 parcelles si mana suka na balugeli papa chéri mais respect aux morts Sunda Bass oya tika biso au moins que flash musique ya wana cartel OK voilà donc c'est un peu ça et ça ngo bongo tala ba ulo mona tabulei balingaki te orchestre munene ebima ke bango ba bomo orchestre ba yiba musicien to ba yibi leader ndenge moko théorème ya ba felin na zamba na landaki yango théorème ya ba felin ba lion ba leopard ba guépard ba bomo na rapona ko éliminer ba na course to ya so ba tebelete ba luka ba mboloko ba kufa nanu lion mona ba so ba leopard na compte relier ke ba lion na leopard te lion ba leopard liete tigre ba panthère relier te balong la wanga na course ke les années de père au boulot à la boulot relier ma à 22h nous c'est le fort ba petit 18h ba ba kuta 2 bateaux 3 bateaux ne ba loi mona tabule ba laki moko présent ya Imiko et ya Imiza Luambo makiaji présent vite à club vite ya vite présent vite à club yebe présent ya Imiza vice président na ye tabule oh c'est comme Silika ba yoki ke Mobutu na fête maman Bobila dawa olia bengisa bango moko na bango a préféré a bengisa na ye Sosoliso abinje morkese na Sosoliso la fâché asiliki mo sikile Mobutu nene eta ya président Imiza na vice président ba ye ba petit chamo na banque avec bon orchestre so oke geste bo tchala banque ba boy suspension bo la ko le beta te Mobutu ba musicien ba salon l'esprit ba beti conseil ba funi on a l'état a refoulé abonné orchestre na refoulé VGSK logo masengo il passe maman malata auto kufa maman malata ma na ciment a refoulé na Brazzaville do mtakuna a refoulé matadi bwana kitoko muto ayena style okangasuki na musique na trio Machis le bogara bandulis ana style okangasuki Mario bwana kitoko komone ya ngwana matadi di mabele na bia venine na ngona na kenda kango OK yimta yana système okangasuki na musique yimta yana système ya kocha lilo litoi Gina Baxika fier Gina fier kaka malati mi sefo na kana ikaka na ndambo anko bouler même tel ba style wana mingi Sosoliso ba ba no conseil na ba non ba ti ba varis na ba boti ba buka ba mir avant ba présent papa chéri ba yana présent ba ba buka dia ba mir succès à Sosoliso le trio ma Jesse Mario Jesse Sinatra auta na VV siko ba ndeko mo watuna un peu mutuna na Facebook Mbote place dans la Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une session ya Zaiko langa avec tout ça la famille yake bon na yebaka penta moi mingi te mais na yebike kuna venioche na bimi mbale bakoma déjà na moi na monaki bona na campagne ya Moleka lelo Zaiko robete na venir longo lobi conseil ko pa musu Zaiko na bimi mbale simple vraiment ko division Zaiko comme na Zaiko division qui de banda kala mais ya collecte la mission batu boté Zaiko va nous permettre mutu balinga disque vous melaté c'est vous avez disque na ye du quoi mission to yemba yama mission na basa ba casque bleu et kana Zaiko casque bleu bozina ba et au kota na winge to beta le solo on peut ba baki te Zaiko ya bango qui différent que parce que ça va disque na comme musu mais Zaiko ka a deux salem ba kamada nyoka longo mais azana studio na Gillette d'or c'est pas à moi Zaiko comme la faillite a sombi bandem na libanda et puis ça Zaiko yembi on Zaiko zongi susu mais comme à deux salem ozo manenge zali ah ya kindengwana
mais tina suka nango ya kobota famille ebeli obeti lisolo ake josa barekritaka korekrite eta musicien batere na bango monaka komene koya batere ya zaiko komene koya na totango tantangi koma séminaire déjà bo ye nde kolo deve mwana nde kolo zaiko ye nde moto asala zaiko ye moto asala zaiko aki batere soko osali orchestre oza chanteur te yaka mwa problème bata nsima bakozwaka nka plan oyelaka bambongo oyo imposant neti balwamba soki oza bongo te bato ya ndinga bene mbo basalaka shock star mais longo aki na chante bozi ekomaki ya bozi shock star mpe ekomaka ya bozi mais ekomaka ya bozi wana to bakese bakosala mpo baliboma zaiko na bavie nde basala victoria mpo badimine viva bavie ko bapoete vie tabulei vie lwambo vie verkis bango basala bazaiko papa yemba akokabola wenge yango moni papa mana suka nango baki ebembelanga verkis aya te bakanda wana aka nango po asataki vie verkis vie lwambo vie tabulei bango basimba musike na maboko bazwa 13 musiciens bamusicien phare emene ya bipolina fulu tofolo kitoko safo manzangi petit prince joli mubiala de baba louis kilo likinga te wana viva bayibi na victoria likinga azali na promotion ya bapapa wemba bavenioche bango tu aza moto azwaki mbongo rapide parce que asangisaki musique na cope kote mama badia mama moteka bakar bani yango takomi na mbongo akomaki asala printe imposaki zaiko asala album na ye moto azo asala album ya solo nde papa sheri na wenge deuxième après ale makaba mais na zaiko likinga baninga nanga lelo ya lisano boyokanga ayembango ye moko yokama nzie atako basala ayembango ye moko likinga kimia na molimo komone redo pemba na kimia alors zaiko ekosala viva la musique wimi te zaiko papa ma balongwe na befoloko na mavuela po ataki cha papa ya zaiko liboso eza jina majina papa mba evoloko nyoko alongo mavuela bozi ayaka nsima moto ayaka na evoloko bozi akota nsima ataki cha yango to balongwe bakesala isifi abakesala isifi na bamavuela bayimba nzembo lokola bazwi bozi bayimba nzembo lokola butu poko eyingeli zongako na ndako papa akopesa maloba ayolelie pepe kauta interpreteka na mavuela ayolelie mavuela salakeba bakoko balobaka lisusu boye bisango ezali ndako ya pasi salakeba mavuela o basalaka na vade mambenga boyaki yaki bogar ekui grand chanteur vade mambenga mais ya komona ye Monza premier Monza premier uteki ayi na Shockstar ye mpe asalaka succès amaki na Shockstar Monza premier ayi na Shockstar ayaki na Shockstar nzembo nezoya mwa suki ebele epa daya soki wemba bazwa yebe na bamusicien wana mais na kati wana ya vague wana avie na biso aza na Belgique géniteur ya Chaka Congo komone libeki yaki mwana patron ya master papa wemba mwana patron master papa wemba ye stukasi c'est moi papa m'a pas na yemba chez basali po kese bango tona bozi sikoyo na bozi basimba partout avant sortie la première fois sortie officielle mora sentelega molimo
Ça c'est la musique, c'est l'histoire. Sandukoti na baby na makanisi wowo mandolina moi c'est les gamuninga. Mais na yembe ba comprendre. Vous me pensez. Lui c'est pour faire juste trembler. Conseil ça télé là. On parle. Siko merci mingi na Adelès na toka tunanga mutuno na tuna archiviste. Est-ce que Koffi Olomide te retient la génération? A taper Massa moi comme un grand musicien pour l'idée moi là aux Olympiques qui y a naé. Ya be ça ya naé enta a profiter parce que ya na ko to ça l'idée voilà a kena ba poto pe belé a ça c'est ana maman na comme na tangi comme le musicien. Ma kota po l'idée voilà ni ya na. Oh. Siko mon pas to tient la génération a dérivé à vivre la musique. Ah yé abane ko grand naé Vieux Johnny qu'on appelle Sembote, il y a un homme qui a mingi papa. Asa parmi les informaticiens, il y a Liboso à Congo. Vieux Johnny quoi, ma casse informatique. Alors, il y a un homme papa, mais pas comment il y a le roi Zanandu. Soit Zanandu le Lolanda. Moi, il y a un Zanandu là, il y a papi, n'a rien papa chéri. Il y a pas de Zanandu là, Lolanda. Alors, pesa, viens au monde là, il bien. Viens au monde là, il bien. Et on peut me faire une tasse, c'est micro vieux. Et puis le mot est arrêté, moi bizarre, premier nzembo pour la vie va y oh. Côté Anzoube, j'espère. Et côté Anzoube, Nalatana, Moto. Nini optinda, kosa kinga, na papa te. Au moins, Nanzoke Zalaka pena moi, Molamba. Nalelie. Et côté Anzoube. Côté Unakati à boire. À boire, c'est un combo oyo, à Kamwakaye, n'a pas de idée. Deuxième nzembo, on dirait payer Kaba, mère supérieure. On dirait payer Kaba. A Kamara n'a pas de nzembo. Timo so abi oh l'homme des idées. Et on était là au l'homme idée. OK. Donc ils aura l'homme des idées. Abenga ndenge ba nga savant le l'homme bongo belé. Et so abenga l'homme des idées. Tika so Kamara oh l'homme des idées. Et miwa au l'homme idée. Et ça le roi appelle ça Kester King Kester. Il appelle ça mon papa. Qu'est-ce que ma voix Gina la bête là Gina ma voix Gina qui a bahare arara les Suzuki donc tu as comme ça y est petit man à l'ibou fait beaucoup voilà alors mais de là est sortie une génération dorée on a sur prochainement de ton quota sous na mozina lisolango s'il faut parler des générations moi je pense qu'il faut parler de cette génération qui est venue bouleverser la musique congolaise. Bon chic, bon genre, 4x4 tout terrain, Wenge Musica. Wenge Musica est sorti de nulle part. Bangono sont des bazana mutayemba na orchestre. Il y a O Viva, O Nani Azate. Babimi na ndenge na Mayebo, quand le premier la pompe, bimi ya homo sambalo na. Mayebo balo na ngote, sum tezo na kilo na mayeba kosio. Et mayo na pompe. Et ça, regroupement, Babandara Wapi, c'était comment, qui ont commencé cette idée? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Wengeza, mais les musique qui balait lavage. Musique qui balait lavage de Wenge. Oh. Je dis, moutouma dans la lavage naïe. Comment on est moutouma dans la lavage naïe. Azap une équipe, il y a quartier Salissa, comment on est Wenge. Ndé c'est que va dire, mais c'est la basala mouvement, on comprend ça. Je préfère appeler ça comme Wana. Au Wenge, na terme, même si c'est le bibois noir. Hein? C'était le lavandier. Nous avons ça avec l'équipe. Comme Wana. Je vais appeler ça bon. Alors, je vais dire, papa chéri, qui s'y malangote, non. Ok, c'est tout ma compte à mon c'est qui première sortie. La première sortie déjà, papa chéri. Déjà, même dans le bateau, je vais dire, je vais vous dire, moi, c'est le conteneur que moi, c'est un peu de temps. Bon, je vais vous dire, tu es bon, tu as la qui fiancée, il y a pas de épisode. Pas de problème, il y a un peu moi, c'est un peu de n'est-ce pas? Je ne pas la baronne de pourquoi on va dans la main? Donc, concert à Liboson de Wenge, papa chéri, leader. Mais tu as un président de la constitution. Bandimi, président de la administrateur, il est ma seule à l'Emakaba, il est à Simade, il est à Liboson. Bandimi, qui est la finance. Sonne. Parce qu'il n'a pas payé ses éléments. Na François Babadi, pire veille à Fali Poupa, na vie dans ma classe mobile. Oui, papa chéri, na yé classe mobile.
ozomona kutu ve oyo abeta biso lisolo moko abonga sikoyo lisolo bakambela. Voilà, là c'est la troisième partie de cette émission qu'on fera prochainement. Avec moi goût pour toi annoncer déjà l'histoire ya ezala inde ya wenge musique. Viens t'en expliquer biso abi. Ateni ba moni moi tanti mo de gars kana benga ya si anga na ya maman la patron bon maman musicien ngala ngala. Aboye premier jour. Deuxième jour aboye. Bien quand manika na moi na patron. Au patron na papa na ye yem d'aller si 4 d'autres troisième place de l'ia boudé na ya solo na Congo. Et ils bolé na boudé na bozolia na select bozolia na Gigi GB pour lia boudé na cité pour papa ya moi si wana autant na ici au présent na zo benga zo boya présent ko écoutez na chance à salle forme wenge betana bati étudiant mais wenge betana yese siko na yese ba ye asiba masane to bi mulelo ngande leader bavuka tu tindira lelo makamutunga na mission mona sala donc fula ye pena papa chéri ba boke les 600 nyonso oh ba biles bula batigeli ba kineli do wenge bimina wenge ya soni siko fi wa tantina pa ki concert atabi ngobali na negligera akana succès bo amoni yisi tu succès wana ekangi bato na mutu lobi tanga bengi lobi fiango ye mozo le kapesi we rambote ole we rabenge aboya ye pesi we rambote ti le banenda ko mo se wana ni mapata mama mso si deji papa na bango sacramento du balik to benga ya zaza OK président na isi tambo moni ndi na viala pour na zo luese wenge ba vares na koti wenge te apate ya oso sango na pese mbote ya na maître magouche yuri papa chéri master papa chéri na président we. Mais papa chéri m'a lé qui n'est pas mikili avaye mettre ma gauche yama. On va mettre ma gauche mettre ma gauche parce que on a l'ouest Bavares équipe ici il t'entend avec ta balle. Si on a Pierre Bavares là la pas na quelle sur la Bavares. Na sur la bombe winga na match on va mettre les records. Veo ça y est na l'ouest. Na kepe na match on a récupéré Bavares après. Je trouve Bavares moi bungara papa chéri futara. Voilà pour ta chose $10 ça $100. On a na zebate na sur l'ouest l'euro pas na roya. Voilà le destin. Mon ngi vie to lokutana la maman soma pata. OK. Lelo ma pasteur munele église na ina sima awa papa pasteur Malombe na Lusambo. Donc papa na ye président na ngai ya Izitambo président d'honneur na ngai Izitambo ya sacré. So benga ya zaza. Ah après ye premier kofona mona kolia or ya munene musique Valère Bouya Lupango papa na ye. Ata ba kolia ya ta ba koli. Vous mettez colline koli baba ga minene ata ba chevalier. Donc parce qu'on a une camarade propre ya le kama pata Saki. Saki sont mon simple donc du maroute. Donc voilà. Voilà justement pour notre chabino moi lengi il y a numéro tout ça après avec Blanchard Moussaka. J'entends sali ceux qui copent ni na parler ceux qui yo makimi na e vendre la na parler. Aya to que na sobe cobre pa wengi to que mare pa wengi na basket mina to ta la rep. Papa chéri papa chéri na papa bito mbala na record ba solo na boutique kuna. C'est biso ta rep na janta. Kalu jitanga zo bwaka. Ata la bwa moni janta misi. Petit na ngingi. Ngana janta misi to kolisi masima 12 ans pa imo. Na kitambu. Papa les 6 montants avec journaliste na RTNC. Il y avait la Lusambo. On m'a fait non, to te ça monsieur Kimvula. Buja la Lusambo venu janta misi. Bandu ngai. Mais ba parler sur estimation. OK. C'est quoi Kalu jitanga bwa avec ta la boîte bwa moni janta misi. Avec les janta qui n'est pas bozi. A boire avec ce qui est belé. Abia Janta yarana. Après c'est micro tombé sur producteur, OK, c'est pour que les zénith. Producteur, mais c'est Simon dans la répétition. Vas-y papa chéri. Janta boire 4 degrés moko. Producteur a kangana mzoto, asive qui se passeport né lelo. Parce que boutou abi lelo. Après c'est mbongo nango ba bengi mukulu. Mukulu ina Cherokee aveur. Na papi tombala. Ba ayoka Janta mais non. Janta beta ba concert na wenge. Muta beta ba concert 3 concerts take poto. On dirait une veste poto. Si le lopé boulot qui togo na boulot ne wana enviane batute. Le lot chantam sinde to so no 3 parcelles. Envia mutute. Tant chez ngenga longo ngenga meme. Maman chantam sinde. Chez aux là ma pas bon. Batute mo na monako bana ma pas bon. Yo so mi 3 parcelles pour na JB. OK. Il nous a fait bana nga tu ba licencié. Na bana nga mutatangi mingi te yo.
awa licencié gradué mais ba licencié ba gradué bazo sombela ma pangu te mutatini bandeko na poto mutazo ma pangu yo muto tangi no mingi te alors kanga mana papa chez ya mo janta ti lelo to melani jibe misine so ba Paul longo la biso. Voilà, on est à la fin de cette émission. On va terminer pour aujourd'hui. Donc, on va se retrouver prochainement pour parler des Wenge. Donc, il y a des choses pour te mettre à la Wenge. Bolimbisanga na mutu monokozanga lokolo mebe tapeli baku to beta masola kala poza histoire ko zongo teni comme si on lelo no silika te batutu bazana le passer na bango même Paul comme bena bible bato ba balobake Moussaka Fatika quand ta retraite mais faut parce que on a encore besoin de toi. Pour avoir une idée à Taz Bolingo, parce que la Taz Bolingo, ok ça va na basi, parce que on a le coup na bande na coin face à commune, mutasala on comme le papa des bottes. Mutabe asala ok ça na basi, papa des bottes, première clavieriste ya Congo. J'ai tabeta ba piano, ba grand calé. Parce que on a 4 personnes, parce que l'émission moko il y a un compagnon qui a fait la RTNT comme une émission de l'étikala bakolo musique pas maman ngebi na maman kanzaku monsieur mito fula rami maman ngebi mais maman kanzaku to kipakete batu ba yebakate maman Ewaso c'est la première dame oh il a fait une émission à la radio ah ouais a fait une émission au lamba comme quand on a une histoire tu te comme tout soit on a qu'à la maboke te mutu comme maboka ya laki vemo maboke ngalima akifanya na kimbinza ayaki mutu mbako mane maboke yinta comme ça elle traite la lingala peut-être na français pas mundele ndo be yana kokodioko peut-être na français na maboke otoza keta maboke mutu comme maboka zalaki ba précurseur boy na sans souci sans souci wuti wapi wuti pa veli kwa nzala ndenge litozo lo ba yango li kwa nzala ndakoloba yango suka nango pe li kwa nzala zoki nani oya poto Bombo fifi mutu na ngai kilika bo sobe azana siatula asala pe pali kwa nzala yango ba mutu ba la voix et sobe le roi clair ba idole na ye sans souci yango ba copier voix na mais kolo voix na comme li kwa nzala si tu es na na idée mo que ba quelqu'un ba bilo to mukili na ba personnage ya théâtre ole neto zaka o mosaka baliaka même mutu yama yaka na moi inga shaba bale masuwa sonzo sanza c'est idée à chitenge sana mon pépé alinga ti ego suka à partir wana mutasuki si ba idée ya kozwa babilo mukili opesa ngo kombo c'est ça ayoka nzema papa mba tout le monde ça a comment commoner fisi mafinge bunga. Et c'est ça papa m'a dit parce que il y a mon théâtre c'est une façon de récompenser papa m'a tchara fond sonore il y a tout le monde ça ouais abi comme utawana makanga pe petit mo revient tout droit yebi petit mo qui na malformation na nzoto comme on est pululu afuta pas mama kelele ndaka ngaka petit na biso pululu après comme la combo yo trois personnages ça rappelle mais mutu normal bon avec moi na kitambo tebi na pas maindo mais mutu comme pululu azalaki. Ok. Voilà, ça c'était l'histoire. Hein. Vous avez compris que l'archiviste. On a pu rejoindre. On a encore. On a encore. On fait une pause. Voilà, on va terminer pour aujourd'hui. Mais est-ce que nous n'avons pas que de Bararo, Alain Pella, Alain Nigide, après ça 20 tonnes. Genre Alain Pella, pas Ibango, Baba, viens ailleurs. Bayo que c'est moi Sénado, on va savoir Nikide. Il y a soir quand on va reçoit. Il y a pas soir pas après c'est pas ndingue, quoi y a Kalabon. C'est un mouvement il faut passer. Faut contribuer. Eh, on a été mon palanda. Attends belé à combi. Bilo belé que à l'ongoli. Il y a beaucoup à dire mais prochainement on viendra justement parler de Wenge parce que Moussaka mwana Wenge, Moussaka epi ba réalité à Wenge nyo surtout. To robetane ba solo, ba biso ba comment se réclamer, bango bazalaka, bango ne ba banda, bango ne ba sala boé, to royeba ba nani. Les grands nanga mutamema mandutila. Mandu accompagnateur abeta mulolo, abeta ba nyigide, grand nanga mutamema pas mandutila na kwa mutu. OK. Voilà. Mandutila en face na yeba abeta OK c'est mon choc ça. Bazuta na grand nanga na ongi na show. Na ba Elijo zanani. Père na moi né maison mère azui alors tu la boya uta mikili ayemba blo mo ba rap bo neta tala moi li passe à petwa
nde mona avait Eljo en face ya manduti là muta tumé na bango ya papi grand nanga muta mema mandu na wenge voilà salutation na bienvenue mangwana nzoto boya mbindo na pesi mbote belé na tete na maboko banque na PDG Ali Maimona le pasteur Théo Zambota l'homme la confesse du chef na pesi mbote belé na pesi Florine Paul na pesi bamasa tu basam sadi la ba mère no lubaki ba keli mulunda na États-Unis jonga les 13 to pa na yo notre boss la ba de match kalaté misu na calendrier mbona kisanga la numéro nanga 09 98 12 37 12 donc in time pour la posa nanga aza invité so bon 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 tous ara la musicien moko a la bête le vadio te maintenant ma vélo va de Mambenga yango tous les lots a commonétika la bon grand chanter Andoi Mbappé na chaise roulante. Tambula malembe mokili ya bato okembeke malembe grand chanteur. Tabula yaki na pi petit na confiance. Soli kamuta ebisaka ye. Petit wana bano benge mukala. Comme na mboka mukala. Yango ti letre so mutati na mpa mwezi mukala. Même comme muta comme mukala bano tine pa na tabula azalaka. Sango nyonso ayembe benze mpona pose pese. Sango nyonso yebisa na mukala. Voilà. Bino comment on va petit et ça fait sur la carte. Ta pese numéro là. On a mukala là te comme mukala ya là. Oh ya ça la combo là. Voilà. Ay bébé mangona ya la combo là. Merci beaucoup Blanchard Mossa. Mais mutaboya tika boulot. Tout à l'heure pour ça le Zala. Bon comme ça na quel bilan na tika. Dans le longo ki atiki na bino mo sengi na lo. Comme là ça le roi libumu et qui nous allait suivre et tonde suit. Finalement libumu lingani. Merci beaucoup. On va terminer pour aujourd'hui. Merci Nabande Kono, on va soutenir Abisso de près ou de loin. Je tiens à remercier Madame Doris Fimpa, Face Lady. Donc merci à toi. Bienvenue Mangwata Nzoto Zangambindo. Merci Nayo. Mais ok, jazz azwa soliste moko abeta banzembu tout apé maraté maye banate. Comment on est? Géry Dialungana, moi la makala. Tous les nzembu ok jazz beta ça la succès. Tout sauf rien. Géry Dialungana. Donc grand celui c'est puis il doit baser pas longa. Mais aïe ben ça d'ailleurs Nadège Kiki de Paris, salutations à toi Nadège Kiki de Paris. Merci à Elvi Moulouemi Yamansia, Elvi Moulouemi Yamansia Karaté officiel. Donc tout ça là mon calamita Mikoletika Otanga. Merci à Ridi Bontek un homme géant. Michel Kaki a ajouté Sali, Bélange Mata et puis Eric Gra Adikei, Bekinyembo, Champagne, Agassi Azama, je n'oublie pas Perpétue Moulanga, grande sœur propre, Tonton Rigo, Kolo Bilanga la France, Mbote Belé, Mbote na Céliolou, c'est mon ami personnel, Océan Diallo Balé, et Balamuzindo, merci à toi. Merci à Benny qui t'aime dans la Queen, Face Lady, donc première dame quoi. Salutations à toi. Je fête mon anniversaire demain déjà. Oh bon anniversaire, bon anniversaire mon ami vraiment. Vraiment nzamba pambola baksa oezangaki longue vie vraiment ba autocana ba rêve le plus fou na yo ko sanga atengo so ma venir so ma robanga ba na qualité donc ko kisa bana ba rêve atengo so ma fleuve tout na biso pêche pas avec le soir donc vraiment ko kisa ba rêve to ko kisa o luka mais ngana zela mbota suka na petit no piano kano o pese mo piano Ken piano te ya iba kuma présent biso mais nzoka ba biso mais le pas pour nyama ko saka ba nyama zamba le pas pigme ba le pas ba lio ba ke pas le pas yo bokisa mwana le boya na yeka o me lo nanga nzo mini na mukuza bite ya pigme o botaka na kisangani kamuto chaya atinya na bana na chasse bana ba mboloko oya muke wana azoka na puku abi oh di na leo ngota ba gata na mingi yo neni mboloko to ya na mo donc ba te puku mtake mkusuni le pas avant de mo puku ke si le pas abi ah viens akana li fantonete viens na ngai zelanga na le kota nga wala ah donc yango le puku ina yango nyawa ina puku tilelo nyawa tanga kufa ta kufuna malaria tika kama ba puku ndabomi po ennemi continue au moins te pecha akale na tiki na ngai le fini le fini le ba pele tinga ozoko lo bate batino na chasse oya na gata na puku ngala ko yana mboloko ngala bisa tumayele bele yo bisa tumayele buke ka ko komparana nga ba bisa kisanga bengi sanga sanga ba tufinga su sanga oh ayi sanga te
so na filme na mosaka te na kobima te mais bengaka te so na téléphone Oui, sikoyo ta comme lokola niau ozoka na puku na place ya mboloko mais nzoto léopard elongi léopard léopard beka vanda nga boyaka bana te toto loko baluba bana te boyaka vanda bokende chasse so amoni mboloko akimi amoni puku On est à la fin, comprenez comme ça. On se retrouve prochainement. Restez fidèles à la chaîne Congo Sengo Télévision. Topten Balasima, numéro M. Sika, prochainement avec Vincent Mosaka. Bye bye. Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Bisapi oyo. Il y a ce que tout le monde n'est pas s'abonner. Toi, on s'abonner. C'est pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas tout cas,